Bandeko, audio réellement ezali. Audio ya Jaël, audio ya Karine, donc na mosusu ezali. Yango yo na kotiela bino audio. Bandeko, bokangelanga kanda te. Eza audio pona tia. Na yebi te soki kobebisa makambo, to ekobongisa. Me bongi na tia yango. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko audio oyo boyoka yango. Et c'est un billet mort là, il peut me la monnaie sur ces fenêtres, il y a pas au soir rapide. Moi, les carrés, j'ai une fille, elle n'a pas de défaut là. Tout ça n'a pas, oui, tout ça n'a pas. Tout ça n'a pas de caméra, mais on discuter, mais c'est bien arrêté. Mais un mot, on demande à yo qui est qui est là, on a bien. Nous connaissons le bazar raison. Il y a qu'à prendre un souci là. Vous comprenez? Parce que dans le bango, les lots dans le bango, jour en haut, ils allaient jour J. Non, ça n'a sonné la caméra, on met place dans ça. C'est-à-dire que comme si on passe sur le voir, on va y aller. 1, 2, 3, 4, oh chaud, on a mon condi, tout démarré. Tout si mal, ma bonne rosco, et nous, comme on a le caméra, on peut s'arrêter, moi, ça fait. On peut regarder, moi, on est là, on va et ça, surprise, mais pour me dire, ma bébé, ça me dit, ma copine, soit voyager l'eau au pamba. Ouverture l'eau au pamba. Batango, la ligne, ça va acheter quoi. Pour ça me dire, pour piquer ma crise, qu'à la minute. La marraine, je veux le combo, la marraine, je veux le combo. La marraine, je veux le combo. Nakanisa boyoki audio malamu. Linda atuni Jaël. Omoni ndenge nini pona visa ya Karine Mokonzi. Jaël azongisi azane sengo foko sepela na oyo resita muninga. Simanango oyoki lisusu. Jaël aekolobela likambu Karine alobana ye. Boyoki yango kitoko. Karine ayebisi ye yozali show ngana zali mokonzi ekopesa boye. Tangu nalobaka na bino Karine Mokonzi ye mutu azali leader ya super talent. Ye mutu azako yebisa moko moko kapasite na yo na talent na yo na eloko ekopesa. Na kanisa boyoki yango na monoko ya ye moko Jaël. Awa boza na posa bodio bokoyoka bodio. Na kanisa boyoki deja oyo. Boyoki susu Jaël alobi dans 2 mois akoloba likamboyo. 2 mois ngo eleka lelo toyali 3 ans nanu kaka alobi te. Boyoki lisusu Jaël alobi bango voyage pamba pamba. Bandeko Jaël pe voyageaki na Lubumbashi. Bakendaki na Karine Mokonzi. Pe bazongaki bango tout équipe nationale. Bakendaki pe bazongaki. Na kanisa makambolekaki na Lubumbashi na tangu bazongaki. Etiaki mwa mbilinga me babongisaki yango entre bango. Bango moko bayebi soki eloko nini elekaki. Alors foko yebake Jaël show na kati équipe nationale azalaki sir soki Karine azwe eloko ye pe akozwe eloko. Yango wana tango Karine Mokonzi azwe visa asepelaki na bonheur ya Karine Mokonzi pamba te ayebike ye lokola Karine ebisaki oza show nga naza mokonzi eyebi eloko ekopesa. Donc elakisi soki Karine azwi voyage ye pa kozwa. Soki Karine ake Luanda ye pa kokende Luanda. Soki Karine ake Kenya ye pa kokende Kenya.
pa ya Jael Show ezalaki neti impact yango bomonaka Karine Mokonzi tango penza koti poto Jael alaki abati premièrement po ayebaki te deuxièmement atalaki na kosala nini nga nazali ya kobunga natikali na show mais show yango ekomi lokola show oyo batiaka na mire ya pembe eza même pas couleur ya pembe soki mbula ebeti show nyonso ekwei. Alors Jael Show yango bomonaki Karine ekokisaki même pas 2 mois atindeli ye $100 nazoloba bien 100 billet moko ya kokangama. Jael ye moko asala émission alobi banda bato tu équipe nationale bakenda mutali boso atindele mbongo azosala te ake kaka bongo ezali Karine Mokonzi $100 ya kokangama. Asepelaki mamonaki yango suffisante mais azalaki sir à comprendre que Karine Mokonzi abosani te ye aza show na Karine seki lokola na 2 mois atindi $100 donc na 3e mois akotinda 200 na 4e mois biya poto biloko tout complet ya voyager yango bazalaki kosala émission après avoir kozwa $100 o bapupula grâce temo balobi biso 6 mois ezebele toko voyager tozokende poto soki Jael alobaki yango bongo émission basala na Fivette Mayemba parce que azalaki sir na show na Mokonzi azako konte na Nzambe na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi ayebaki Karine Mokonzi azawa na po asala nyonso mpo na ye yango wana nyonso elekaka lelo yo na vie ya Jael bandeko ezali Jael azalaka toujours desi alingaka Karine Mokonzi asala tout apusa ye pembeni ndenge nalobaki ya nene ya kelokelo. Je crois pe soki nene ya kelokelo bakomaki na Karine Mokonzi distance na kanisa ye na Jael bazaki kowelela Karine Mokonzi. Karine Mokonzi aza na problème makasi donc de bato wana fa bengisa bango na poto moko baza ne camarade nene ya kelokelo Jael baza na ye ndenge kaka bazalaka kita mata pamba te Jael akontaka toujours na Karine bipalangantsa nyonso wana salaka eza kaka bipalangantsa eza kaka makelela pamba akontaka na Karine makasi tina mokolo lelo botya yango na mutu na bino Jael Show tina mokolo lelo akontaka na Karine yango boyokaka amour moko etornaka na haine soki Jael moko bozo sentir neti aza na haine ya Karine Mokonzi donc aza na kanda ya makasi na Karine Mokonzi boyeba eza kaka parti ya show na Mokonzi nga papa robo na sokisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zawana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na koza ngisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.